tunda na nguya nyonso na koteka ekokende liboso toza bato mesengo ata mitungisi epeni nyoko elikia na biso epai na Yesu oyo alongaki kufa nini osalaki te Yesu po lelo nazala na bomoi. Sarah? Maman? Mais Bibi, elle est où? Hey, passe par ici. Mais... Ça, on va interdire. Non. Si tu relèves ça, d'accord? Oui. Allez, ça va. Ça va bien, maman. C'est toi sec, tu veux encore que je porte ça pour toi? Prends ça. Allons-y. Maman, bye. Attends, tu me fais bailler comme si... Tu me fais bailler, c'est comme si j'allais rester. Allons. Comme la bouille, la cabine a dit qu'il y a falance. Pour bien en être en yasu falance à falance. Mon oreille, papa n'a pas dit que vous le battez. Bonjour, bonjour. Nous te l'avons été. That's in Dodge. Matiti nyonso iza kutaka kana lupangu wanu kaka kuja kubwa kawo sikoyo tukutana sasa awa bazungu silinga ipouvoir muntu awa muntu kubuzete vomekene wele Bonjour. Ah, non. Bon. Mwana kono lubangu. Zala kanzonzu kulebisa kanzonzu te. Awu makamuse balugita. Zala courage. Bon. Voilà. Bon, bon, yo mboga nerval. Waza na yekuna. Tata na yosiko yo. Okay. Okay. Ah, zala courage. Ko nini zisusu? Nakoti na lupangu. Papaza? Yes, Adi. Mimi ko batono za kulemba lemba boyi mwana mbala za kanzondo. Mama ndiye mtakufa. Mama kufa? Mama kako mama Pedro. Mama unani sasa? Mama nanga. Mama nanga yena mawa. Nous sommes tous yo yele. Maman yo. Ton. Mama janti ya solo penza kufina ye. Kala. Tono. Mama na yo wana. Mama ya bomoto tangwa zalaka wa yaka wana kisese pura kulanda yo. Aye pura kuyiba place yo vanda. Paya tatana yo. Janti penza lukula janti velo. Tika tuke ko yibisa tata tuke. Te malembe kuzana makasite. Kudile makasite tuke kanga mutima. Kanga mutima tono. Anga ya di vraiment mama janti. Mama janti nzambi kanga mutima tono. Mama ya bomoto. Anga ye. Mama janti. Mama janti.
mama zianti tikatutu. Ah, mama zianti. Ah, mama zianti. Mama zianti. Ah, mama zianti. Ah, mama zianti. Angaye. Angaye mama zianti yeso. Nalobi Mawambi. Ata foka kufi na ile kindogi na wa kufi mabeza. Ah, mama zakuloba ningi wana yesolo. Bona lobani. Mimi mama ya moto yo ningi wana bine yesolo bine loba takufa. Kasi ndoki te ya kufi mabeza wa. Yo kanisi mama wapi? Mama ya moto tono benza mama janti. Benza moto tono. Ata ye akufa. Basala kaningi wana mama. Nasani. Basala kaningi wana mama. Yuko kapenano mawa. Mawani. Mama, maman na ngala na vie côté maman na ngata. Oh, yo mo akufi na ye déjà. Akufi na ye ba kususo ya ko na ye. Mani ngana oyo. Eso ko na maman na nga. Yo mo ko na maman na nga. Yo akufa na ko kapena yete. Ya akufa na ko kanena ye. Desili tukwanda kaka isili. Imeni kwane, imeni yakatila. Yo, tu vas comprendre yo. Na comprendre opena yo ça me mabe. Mini wa izali wa mama. Tono. Papa. Nini? Te mama muta Ababi yeni. te abemelo ko te mama muta kufi. Mama yangai? Ata ya kama mama anza nendo ça kuma be. Baby mama na mta kufi mama poso ba bêtise na meti ko na mama. Tika tika. Na go. Tika. Mama Tala lokuli na lobi na ko sanyo na mwana na misu na yo moko kamo kana opanga bini. yo je ko sakana. Obanjo Na pango peto kina. obanjo na zingine. Eza wala mama, Yega di. yo yango liwe pona ko etala kabatote. Yo moto zene ngaliwa etoko jwa eyenga bosi na ngaya bomwana. Mwasi na bo mwana zanga na ete pona. Na yote tala yo lokola yo lukite ya kocholoka bato oyo ya ngai tena tonga liwana bango yo jira tono fanda bojwisa ngo ndenge nini Na fondi. tono yo ozalaki mwana oyebaki te mama na yo ezalaki libala ya bomwana nauti na ekolo kusunyere baponeli ngai ye balobi te tala eyenga mwasi yo okobala mama na yo azalaki gentil Tata. eloko ekabola ngai na mama na yo nakomi koya kozwa bijwajwa oyo bijwajwa eyenga mwasi na ngai nabalaki ye ntango toye kobota yo ozali nano moke noko na bino kulutu ya mama na yo nde moto libala ekufaka ayaka kosimba ngai na nzoto ntango natombokaka na ntango wana mpe ya bakamo nabetaka ye moto mino elongwaka mibale yango bayaka koboya libala wana mbele yo oze kokoya esika moko yo na mama na yo ngo eyenga mwasi na ngai ya bomwana Gentil, mama gentil. divase maseri na ngai ya divase nakoyoka yo na foni Isili padro. foni alakisaka ifase te Padro, isili ko isili. Imeni padro. Wa padro. Imeni. Wa padro. Isili tono isili. Padro isili. Tono isili. Padro. Isili lukanga mutima. makasi na mobali Mama gentil isili tono. Penge na koma na koroko Isili padro. Tono papa nataka bazali wapi Epa koko. Jambe na romwe mosala tono Padro isili. Nzami ngana kudia jiso nini? tono yaka na ndako nalukola yo mwa quelque chose mama di sabato te bongo yo ata yo na koko na yo moluka moye ndenge nini bokoki kokende kotala cimetiere ya mama oyekoyoka tono zekoyela yo na kosukosu boye Padre isili boye isili. Padro mudina kenanga modin keto c'est vrai patron.
Mofude. Bon. Bien. Uza malamu. Naza malamu. Boni otelemi na boy. Okokota ovanda te. Ya kaka to solo banda. Mofude mokolo wana oke kovandisa ngai na nganda tibuku. Na vandi na zeliyo mokolo mobimbo monani te. Mais ezaki contre-temps. Contre-temps moko boye lekaki bakende part. Osalaki malamu te. Te. Boni na ndako noza malamu. Bon, na ndako kamwa bien. Bon, likambo nayelaki awa mais naza na problème moko makasi. Ya na epai na yo lukilanga 10 000 francs pamba. Papa, naza na mbwango kasi. Ezadi kuna na apesaki mwana na ngai ya mobali ya bumbila ngai. Soki olingi tokutana na yo na mpokwa na nganda ya tibuku na komemela yo mbongo senge. Mais yo lobaki me oyo lupango na yo te. Ndako na yo basolare ya te. Papa, ndako ezadi ya ngai. Kasi mbongo na bombisaka epai ya mwana na ngai po bakuku na ngai bayibaka ngai mbongo mingi. Soko dingi kamata nano 5 oyo nazadi na yango na mpokwa na kobakisela yo lisusu 5. Mwasi ya mwana na ngai zila. Na mpokwa. Mais donc na pokwa. Na kubakisela na mpokwa tukutana kuna na nganda tibuku. Na kubakisela yo mbongo. Sawa. 5. Mais où me la terre na soit déjà ngana koleka wa kuna nda. Uya ujila ngai. Yo soko bi boso ozelinga. Na kuvanda na kukomanda. Ça va, ça va. Komanda. Bon, bon. Kutala kama kamna ngai. Nibati bayaka kutala yo au zuma bela nyonso tiki mpamba. Kutala kama kamna ngai te. Kulubaka yango pete. Ata mwana na ngai aye kubeta disulu na ngai te. Sulula masulu ya bana na yo ya nsongi. Ata kutala makamna ngai. Nga atala kama kamna yo. Nibati bayaka wana betela kama mwana na ngai masulu. Songa ya mwasi. Chibote. Ça c'est qu'elle tenait. Ou qu'elle n'a pas été. Ok, t'es. Eh? Vous avez la mise à pied? Naza la mise en pied te na oke musala te. Au loin musala. Na longo musala te. Et qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que oui. Tu sais pas ce qui se passe ici? Vous me posez tant de questions comme ça, tu vois. Tu sais pas ce qui se passe? Bien sûr que oui. Papa. Oui. Nabi, na m'accordé ngala kenda musala. C'est moi. Tu connais qui nous bien. Oui. Que maman kende sala musala. Salaire na yo, osokipa na na famille na yo, 25% ezonga na ndako. Salaire na yo, osokipa na ndako. 100%. OK. Alors, ngala monti na osala bongo biso mbale, biso simbate. Na préféré na tika musala na kende susté. Comme ça le quoi yoza mobile nanga, tu prendras la charge de ma famille et de ta famille ici. Pour quel motif? Chibota. Pour quel motif? Insécurité. Il y a des bandits dans la maison, des brigands. Papa, Nabi, ngai vraiment. Nasaki mabe, ngena kende ko zwa maman na yo, basa bande ko futela ko tshena ndako. Tonga lo na la victime. Chibota. Victime de la rébellion, de l'indépendance.
Ou bien, je ne comprends pas où est la victime Yanine. Et bitumbe zalaga. Yali bosso. Mabundu eziki. Oui. Yami balé, biloko nga moko na lambi. Mais mungwa eleki. Hein papa? Heureusement ezalaki biloko na yo moko. Bongo soki ezaki ya bana na ngai. Mabundu ezozika, mungu ezoleka na biloko. Et bongo simalobi akotia nini? Et kozala nini papa? Et ko kozala ngai. Ko kozala ndomu. Bah. Donc réseau yangwana yo boyi ulubi okenda mundi monte. Na okende musala te na kofana na ndako nga na batela bana na ngai po foyer na nga ekomi à danger chérie, je peux plus partir au travail, c'est fini. Okenda au travail Chibota, ce n'est pas fini. Aujourd'hui si tu ne pars pas, demain tu partiras. Nga azoloba na okende musala te na okende te na za bana belé te. Na vani na ndako na protéger via bana na ngai. Na za na bana nga mibale, pardon, allez te. Apa te na lobi wana na okende musala te. Je te conseille de ça aujourd'hui. Est-ce que tu me suis? Je te conseille de ça aujourd'hui. Demain, si tu oses, est-ce que tu as déjà, même pour un emprunt, Nassina déficit, allez, tu reviens calmement, ça va? Allez, Chibota, tu me laisses partir comme ça? Chibota, un peu de... Tu refuses, on va voir. Marula, mutu mpita na nkomo. Ularule kama hivyo ndio. Nini susko mama nanga nini? Pesa na imbongo ya kujia. Nini. Nganula, mbongo nini uza kupesa ngai? Na mnokomboka na biso baloba kwa tila mwana mpasu pakola yi na akukwati. Ukumepona kupesa ngai mbongo, kupesa ngai mbongo lokulu dingite. Kama taba mbongo na yi. Ah, yangwa. Mais maman, il faut tout solo là. Il faut bisumi balé tout solo. Ngai na buya ko. Soko dilo lulelo te. Na shamuti ndaji ndaja. Jamake il faut tout solo. Toko solo la papa, kasi soko dingi to solo la na yo. Mwashi na yo azala te. Uyoki to solo la ngai na yo. Mama na mwana na ye. Bakuku na ngai pe bazala te, bazaba sonyi. Muni kupesa ngai mbongo boye za malamu. Na kulamba biloko nyonso na dinge ngalola na ngai pesa ka ngai mama na yo mbongo. Bon, ça va. Même en tout cas, je tiens à ce qu'il faut toi kulanga ni noto tu ne pas. Ngalola ekomi yankanda. Ngalola. Atushiriki. Asina zimbongo. Dinge kupesa kaka simbota mbongo ngai te. Mama, obinde otindi tono efa ya yanga na sécurité. Osepela te ndenge nini komondo na ngai. Wana ili tato ya boti. Bukilo na ngai wana yaki malamu mwasi oyo penza nga na ponoko mpona yaya na yo. Ono otindi ependeza bien te. Otindi ependeza kuna nini? Nga mpona ngai ye. Fallait botika kaka bato bayaka na bango bafandi na tongo bakei na poko baye bafandi ata 2 jours 3e jour nga moko na beta mutu na yebisi pe mbaye na nga lukeli nga ndambu yo pe mwa ekonzi obombaka na ndako po obimisi po ozaka na bambongo topanzi bato otindi epai na ye donc nayebi te eske akoloba bilobaloba kuna eske akopesa mpenza Mama yo olobi likambo oyo ngai makasi yango yalaka lisusu mama.
utonga na kota ndako na koto penza ndako na malali na saka susu mosalo na koluka mwa koteke to kosala boete mbongo ngoyo mama ngana bomba na ndako ebomba mikake baka maka Bote maman. Bote papa. Ça va. What do we know? Voilà, c'est bien. Bongo bosali mpona organisation na table. Maman atindi tonore na yebisa yaya te aza informa yeba po ayebi eloko moko te ke non mama amwana nakufa me nga asepeli te fale pa tinda ye kuna nga linga yoluka biso ndambo ya mbongo nga mpe ndambo na oyo mama abombaka ta mike mikena bato balali ata 2 jours apres topanzi bato alola mbongo mpesa mo pasi nkombo ozomonana te kuna benaki camarade nanga maître parti lendo abaki ayawa soka mwa quelque chose mokotikela ngai aye oke na bosanaki ayaki ti alobi nini kasi ayaki awa tosololi na ye kaka yo mpena nakomaki te maye mpe aovanda tosalaki na moto akende kana bien ngai ayaki mpe ayeba programme soki eza ndenge nini programme ya malongo ezwamelano te yango wana akei na ye kabeokana mosobakini ti Ça va? Jeune garçon, courage, hein? Ouais, jeune garçon. Il faut qu'on fortifie la nuit, hein? C'est mon travail, tu fais la maman au tigre, hein? Oui, le langue, le camatone, ça n'a pas si mingi, hein? Pour faire la maison de sécurité, hein? En salle, hein? Tout pour ça, la couleur, tout le cas, message là. Papa, on n'est pas eu au petit peu. À quel est là? Combien de à côté papa sentimia libanda ayaminga pe kitoko ayebisingana papa azali bamo pete tokoti pe na kati wana abiboni mawanga bite nana mo makambo sima tuninga nanga bite nde na ya mama aza kokufa sikoya kaseleti yonga bite mama abotinga mutakufa salaki mo pasi abandi pe olela wana leta azolela bango pete nani mama poso ya kobima wana ndera bimi papa santi na yebise non nani mama moto akufi atuni na yabi te mama moto akufi mama yabia sebia lokola akufi nakindoki na ye alekaka akufa kaka ye poso mama oyo anga yakufa ntuka mwana moso yango ye pena na place mama na bino pona ni yende mta kufa kita kufa pena ba kunda ye yango ya lekera nzela ni liwe mona ka ete
akufa pena liwe mona ye penza fanda na se mama fanda liwango ekamata kobeba ndoki nga nabotela ye bomengo wana kodondwa nango mama lelo nga nakomi ndoki tika papa loba bango pete papa sante esekami te eza kaka mama ya tono oyo aboti tono nde moto akufi alobi ezala ata na ye esili papa esili kanga motema papa oyebi nga nakoma moto na malali malali yo na tension papa yo moko oyebi ata mwasi esayenga mpasi na bi maposo fuma mama na ngai ondimandima mama na ngai silisi mamu mosiko ye tata abi dongo aloba yini papa kulela bemiona kutasi kuta beta evement yana pema kubeta mwasa mtu ba utinda sukola basana sukola na bilamba abeta ya beta ye lolango tika mama o wana mwasi na ye na bo mwana soki etumbo ebimaka te na semeki na ye wana ndeko ya ye mwasi ndelete lelo bayali oh tata mwasi fomo nde papa leli papa fuma leli yango papa alobi na ngai boye apesi nga nda mambo moko ezali awa alobi napesa bino bosala nde tokosala awa na ntanta ebongo ye moko akoya nsima so moni lokola nga na so nasisi na examen tokesiko nga na koko na mboka mpo akokende kotala cimetiere ya mama onkunyolo papa apesi mbongo nzambeo likambo nalaki kotungisama mwana na ngai ya bongoli motema mama merci nzambeo Lolango, et puis quelquefois le malheur est bon dans les circonstances de notre vie. Il ne faut pas souvent toujours dans la pensée négative, à l'engagement négatif, non. Tant que ça m'a permis de peut-être que les camoufles salam. Les camoufles se font comme ça, le grand frère naïo a se réconcilier moi naïe, a son si bolingwana. Est-ce que camoufles tu as doute, on dit Mathieu, on t'a témété. Les camoufles tu as doute, va téméter comme nous sommes quand même dit. Yo qui d'abord le bayamba yo, pas doute. Ça c'est le passé, tout ça comme nous sommes. Tout le présent et le futur. Mama to sa bona mbongo to sondi biloko ngam asanga ba to so ba ina poko to panzi ba mosili papa ba ina ndinga ba panza ka ba fimo ka ho lokuli ok ok nakia koluka mosasa oseki mpo nakia kozwa mosasa nakia kozwa mpo yo ozwa yango lisusu osekenga lisusu mbala misato nalobi ya mosasa na ngai ezali nazali na besoin ya mosasa na ngai yango sile jiwa ndako ekomaka mbongo ka mozaza nalobi ya donc oyo ozali komona oke lokola nalobaki bongo na sanze te obandi na kosanze soki namoni mozaza na ngai te azali kosakana na ngai okosekanga bien lila bien ki lila le premier nde moto nakobandela susu kosekana ozali kongweye susu tala yaka nga nazwaka yo na mosala ezali yo patron nalobi na yo banda lelo pas d'entrée pas de sortie ozali koyoka ngai nayoki patron okoya kobe makambo oyo ngai moto nalobi boye patron ezala nani awa lisusu te complicité eleki mingi po awa yo kozala lokola kobatela ngai lokola Ange Gabriel ozali koyoka soki oyo olingi obatela mosala na yo zala lokola Gabriel nayoki patron oyoki pas andre pas sortir abi ya mibeko anopesi mpo na nani napesi mpo na bato oyo bazali kosakana mosasa na ngai bato oyo balingi kobimisa mosasa na ngai te bakobima te bazali badeteni te ntango mosasa na ngai ekobima ozali koyoka nayoki patron opesa ngai neti omoni kumba ndenge eza wana pesa na fungula mwana nakangaka na moi
nakolukela yo nake kolukela yo te mosusu ezali wana tala epai na depo na yo wana oyo tokangana ndako ya courant lokoya kona na ndako ya courant kanga awa po courant eza esusu na danse te danse ezali na bato oyo bazali kosakana kosasa na ngai. Merci patron. mekaka kosalela ngo totala makambo isanze mama nayebi so kasi mekaka kosalela ngo bongo totala nga na yo tukutala vraiment ndenge mpenza ndenge yo nde oyebisi ngai esi vraiment noko vraiment nakokoka mpenza ko mosala wana ya kopesa bambisi minene mpasi yangoni nalingi bambisi ya minene minene opao ngakumeme mokopa apambali omoni noko na ngai oyo aza moto oyo ayebi makambo ya mbisi azawa aza mokopa mbali bongo mebo oyo bono mokwaino anga mbulandi anga embo elamu bongo akolingi ete osala mema ntu na ye se loko oli kobomaka mboko omolakisa bonzanga boyo lewe angana ngele ngele sebe ana ngele lewe ngai na kobomaka ibeye ni mpongo na bangoto tika teluba nga munyama mboti mai na mpia ntu nsani mboka mana yo kani na mboka o na comprendre te obolobi ni oui akolakisa makambo mbisi mbisi osepela na ye nango nayeki na ye bon papa nga mutu nabengisaki donc mpona wana nga nakokosala bafeli ya pamba papa te nga na mbongo na ngai soki otuni mwasi na ngai ayebi tu bongo nazosala bokosala na madame na ngai bokende bino mibale ça va ache basi ebele oyo bazosala kutu bazodinda na mai te kaka yo moto okende kodinda na mai nalobi yango mbongo lokosoma nota voiture te koluka bangama minene bwekwani bavoiture ekoboma bato ekosala accident ce n'est pas bien malamu tosala ndenge wana c'est bien ekoproduire biso pesa so mbongo ebele bon papa esi toyokani déjà ok ça va bon oyo bozwa transport bozwa transport mais yo mais maleo kobosana te parce que eloko moko etikani nini baleniere salela ngai commission ya très rapide lobi ya kopesa ngai suite ok parce que nalingi ntango mbisi wana ezokende kozwa makuna makambo ezalako naluwaka susu non ezoya kaka na baleniere nanga ça va papa bon oyo wana nyoko te oyo wana alati maneti eza yeko mais faut tokoma kuna ndingo olobi kama oh c'est quoi ça bonjour nana pota nasolanga problème nalobi donc yo ozomona na su te ebelebele mbongo aposo azalaki na ngo apesi lelo poso akomi kosouffrir contre ndi moko ezalaka te ozomona te ngai na poso toke luko na ndako na yo ale ngulu wa mwasi na yo oyo aparveni kofinga ngai na poso nalobi ozomona ofinga ngai na misu na oyo omoni ye moko omona fanda mabanzo et pourquoi c'est très impoli comme ça kobosani yango donc yo ozo parvenir ko kofinga ka mwasi nanga tina ndako et puis na présence nanga ozo continuer ozo répéter telema madame telema boy ndé ngulu tourner boy ngulu ndi yango ezala mbala ya suka et puis so mokolo so na salaka
Yo na poso. Bolinga poso banzango ma osana te. Fais gaffe. Hein? Et bon on va boken. Noko. Noko na ngai, noko. Nako kubata manoko. Hein? Mama kuluta sana bezo bosola na ye. Hein? Palo kenge bosola na ye, obi kama benge liote. Noko na ngai. Natika kana na kishasa noko. Loko fuku mlanga te. Kufuku mlanga te. Maka mama kulutu nazo sa doke sa malamu. Na lingi dair bino mbale wate, hein? Bolo mona misu na. C'est tout. Tala vanta wana do sala ya pamba. Oyo zalaka kutu ndongo zaki boete. Yo mto zaki na tricot moko so batie musapi boemba moko pasi. Vanta oko meme na sanga mbonga poso. Ta iloko na yeli awe. Na zana tina ko discuter na yote. Bimisa mbonga poso oyo zana ngo pesa ngale ngana sima nzana ke. Nazana mbongo na yo. Ngana zana mbongo na yo. Ni mbongo ya poso nazana ngote. Ni mbongo ya kata famille nazana ngote. Boeki? Uzo on est dans website. Et là comment on a ça dans moi bati. Wana ngote eh. Owanga ni pesa sana mbongo te. Mbongo pesa kiyo osomba lopango. Ngana zalaki si place. Pesa buka lopango. Poza na loko te ndongo zawo. Osekingo cholinge. Nego to zana dako luko bakanga. Nengo zawana ozokende te ba okanga nzete. Bengela ngala police. Bengela ngala police ba ko loko te nga mutu akomo sa fie ba fata la pampa. Okangisa na. Na okangisa yoko? Mutu lokolanga. Yo kangisa ngai. Yo nani? Olinge balukela yo. E balukela yo. Yo nani kasi? Yo obosani makambo yo sala na petite sœur poso. Ndenge omema petite sœur poso na baka. Okenda ko kwetika ye. Bo comme c'est zoba. Bo frère lobo. Loba fouet. Na benga. Loba ka fouet ndengo sawa na loba fouet. Ozanga soni. Wana soni te? Loba. Yo ibaka tala pareil yo. Otimbaka ngo. Yo ibaka ko la feste yo. Eh. Mais soko komi boye la pona poso. Lelo siko biki okwetika. Mais ko kwetika na to kwetika ki. Fa to dona mbongo ngo nani. Yo nga yote. Ngana zelo ngo. Escroc ya moyibi. Ngane escroc? Hein? On doit parvenir toujours ba mo e papa. Tala tika ka. Natina mo na beta. Moi si wapi. Yo makutanga okolo bosani ndela bako beta yo. Mwana na beta. Pardon, si mangate. Tala tika ka lo baso lo beli bango tika no kaka te. Afsaka ngai. Tala. Yebaga bien, tango yo lo bwana yo beta nde. Na melaka ne masanga. O ibanga ne lo colonel akoya kati. Oyoki? Ata siko osange loko te pona ko sambiswa. Na ko memo likolo ko ndima te. Pona ko beta lo kwa mwana na ngai. Madame. Tala tika kaka. Tika na la kisai. Tika lo beli. Non. Laisse-moi. Tika na la kisai. Tika na la kisai. Tika. Na ko beta yo ko pusa no te. Na bino longa. Longa. Ah. C'était bon ni boy ko. Oh, so ka bana injustice bakabola bongo. Do yaso me na mwana yo. Na za mwana yo ele makulu tumema. Bala kabola bongo bola. Bala kate. Bala. Ovanda la petite sœur nanda kuti. Noko. Azale ki nangana na droit. Moko nini yako bala? Kusana beta. Batinda ko kaka na petite sœur nanga tu no so. Kusana beta ngala ka foto ngana. Kana otiso lo beli ya pamba na tina teso. Wa ya pamba. Soni lelo sala e bongo. Soni lo sala. Motema mabe. Loko na suya so sepelate. Yo ko yako kufuka na ngai. Oya ba ngala za grand frère na yo. Yo, na emission bien. Oya fuka na makonda ngai. Kende. Tala robi na mama kuna. Tiens. Oh non, tika na sina sigi. Eso lo beli estilité. Non. Utu pa na kusanga na ngai boy. Nataka babilo. C'est borke mam. Ikangama. Nalo bien. Deux filles te payent mbango zo la paye c'est bloqué. Au moins on a pas fond rapport. Hein? Mibeko eza mibeko. Yokiang. Pas d'entrée, pas de sortie. Sentinelle, yo na ona kati lopango. Ayi musaki sentinelle do la ki musaka otela ba pakade na kati ya porte. Keba na leso, keba na fond rapport. Na muninga la hotel. OK. Na lo ba no zo talanga. Kala. Mwana kusaka nena ngai te. Ngana seri koko na yo Oza kuyo. Nasa kame mukulu ya tata na yo. Osufuba nga ngai. Mibeko tata na yo pesi ya mwana na kulana. Afio te pembanga le bike yoko. Yo oza koko na.
Koko na ko sabu sa sentinelle yo ko kina bisa. Zama bengelo mama. Na porte yo kanyo mo ke lo pango zai. Ka tu nene. Ungula. Mama. Yo te do tu nene na kanyo na porte. Mama be lo pango zai ko. Attends, yo kate. Yango ba ko likamuni. Mam. Yo zala ke tango tata pesa ki mibeko. Bon, ozalaki peut-être na lobaki na oke mais kaka kosala mibeko wana. Ah. Zela, maman na ndenge na sofa. Allez, toi. Allez, allez, zela kuna konte mili kuna. Allez, faut-toi. Tata ozaki ndokiteo. Soko ni bolu, saka ni bolu komo nango. Hein? Allez, faut-toi sima. Baza kusaka ne? Papa ozando. Allez, zuma kuna. Zuma. Mama iteno. Yaka bo. Baza kusaka na. Baza kusaka na. Allez, tu es pour là. Sinon, tu comme un ndenge ya système ya nguru ta jale contre mili. Oja kumeka kaka pe abusana fue sote kile bantoto lo yuki ngai mama lo meka meka ko yala allez lo meka ni soka so kontra allez kontra mama akoto na nawo meka susu meka oja kumeka kwa kumona ndiki na kusanula je nani kuna yo daga yafunga porte ko Ngana wewe bandi. Na woma tanga te. Yaya. Kita to kufia. Yaya. Nani? Mwangu to kufia kuna porte sate. Ndoka kala simbe mtoto tolotolo na yeye wana. Okulutu ya kutimuna na nyabo mbe. Okulutu Koka ko. Kana ngali ngabo ngabina kuna o. Niko. Yo. Acha ni mama balance na alibeta mama balance na la kilasi. Papa ntakuponda. Bongo siko nebe yo matishoka tindi yo lance siko. Bokolo bani. Bongo semeki bana tuya kitele mi hapa porte zobeta porte ali uko funga. Kiti makali bana. Ezemi beko bokoto kopamba bobima kapamba. Complicité wana na saba yango. Seke to tele makali bana boye. Soka ya fungoli te motakota te. Ezeli susu ndenge ya lobi te ndete. Makambo esa changé. Papa oyo komi esclave. Gabriel, ezenga moko moto na Kongo. Naza kuya patro. Mais armé toujours. Toujours après. Abimaki te otakotaki bameki kasi bakoki te patro oyo ezali preimage na bango ndenge esalami awa na se na likolo ekosalama boye mpo na bango bakomona lola te mozaza na ngai kosukosu wana mobandi soko mozaza ebimi te 15 jours ese ekoki bimiwa nalobi ekomi boye nazokanga ntuziko tosala ndeni bini bolongwa nana totelemi otelemi kaka bokolongwa mpe te bolongwa nano ati siko pomama prophète loba tozonga pa prophète tozonga tozonga makambo ya prophète mais fo tozonga kuna lobi fo tokende kuna pa prophète nayebisi yo te mais ndenge towuti boye na nzete tokutana na m4 tokutani na ye nasengi ye bambongo ebiki awangani alobi aza na mbongo ya famille na biso te azwa mpe mbongo na yo te natuna ebuka lopanga mpe ayebi makambo wana te mais na tombongi nanga bete mabe babiloko ya boye mpo na nini mk akokutana na yo na ngai moko te ye vraimen mokonga na kokutana na ye akoboma ye estce ye mk aza makasi yokuta ozoloba tuna nzete tuna nzete nalinga na beta ye mabeta beteki ete mpo na nini otia ata opasola ata molangi otia na libumu akufa tokotaka bongo olobi tokendeka pa prophète mpo nga na moko tokendeka kuna bonga mama ye masilia
sana kubanga kwene. Ngaina melaka melangi ata mitano ata mutuba. Naima kama mibali wana na lubaka te. Tata na bana kufa atikela ngai lupangu bambo lupangu na tikapa na mbujimai makama mibali wana ibilaka ngai loko moko te. Bana tisasa no banga kama kanga te Nana va kutia musique atela biso mfwenga. Tukusulula nini ko? Ngai soki na melina dinga kama pamba te. Tela biso na mfwenga. Mwana mubali yangu azawa. Papa tia nzembu ya mfwenga yo. Oh, Fodé. Bien. Calme, hein? Bon, Ndeni, mère à comité. Mais on fait wana. Bon, mais soka fanda kiwana. Bon, je crois que azate. Bafana na pechono, oui pechono na pichen. Oyo boswana ni jour semaine passée. Bafana na wana. Hein? Mais petit wana, aluganga ba problème tisi koyo, hein? Mais amankanga comment? Mais yebe ya kusona petit wana bakewa. Bon, Fodé na yebite ngali bafana kiana na yebite. Mais na zo biso awa izanganda. Ba désordre wana vraiment ngali jangote. Non, ils ont désordre mais mais na bite nso go fouiller so go keno nzela sima. Yo yebi comment yo lo banasi? Mais na yebite na zo. Ngwadi bloc andi wana bien. Uza kulba pema kama malo. Courage te bokwana. Faut da courage. Il faut qu'il en parle na ngana besoin. Mamou. Dis comment? On est bandit nani? Uza kusimanga hivi. Ayaka odi. Sika ko. Ta. Moto. Yo. Ta pona. Imbécile. Yo. Sona zio. Mam. Yo. Mona kama lukini. Dikam nini ngai? Na kumio. Telema. Ta. Kovia bangu di banga. Abumengai. Ani boka ngasuka malembe. Kama pema mbanga. Kati ya, wasunge waje. Sika na wasonge bo umsange. Ngeti la zakali. Wa manefu. Zakali ngeti ya kami ngeti. Banga. Abango yesu atobozo kinisa. Kitoko meboka ngona manefu. Depa iso na kota kwa bakamba. Bonjour. Don't look at prophet. Kasi ba tu na bino te? Mais bon c'est un niveau de savoir en vérité. Toi ebi sa woni prophète esa kufa kala. Asala nini? Prophète esa kufa kala. Yaya ko kufa sondeni ko? Bongo sigolo kwa kufa église pe kufa. Église kufa kala. Bongo sigolo mbata mutu moko te atikali ya ko sala ninga za ko sala mutu pe azati. Église te pandamba tu nesu ba kinda ka mwanye mtatikala longangi. Mais tout ça a besoin de mon attend moi et on va ça. Ah la kati kuna ukabila. Toi quand tout le monde attend moi on so moi on ça. Attends là. Ya Jenny tolanda bango te. Tolanda bango to yebisa bango ko ya oluka biso wa problème ya lupango ebi ya liboso des arts. OK. Bongo sikona ngo ko s'occuper na makambo papa za hivyo sana. Bon, aujourd'hui comment on a ceux qui peuvent pas aller à Macao. À coup fatigué au Benga, tu dis mais j'ai ça na. Na mole wa yazo sana ne pour mes até. Kasi. Bon, maman, ceux qui bozina na posa na. Là sous bon bon na kamate ya bio bati.
Kamoni. Ndio moni ba wonde bazaboni. Ndio moni bwe alocataire. Biso nde bakolo ponto lingi suma kambo te. Makambo papa bina banda osala. Kila biso ba problème na temps. To lingi ngo lisuti. Bobe bakai, na sali kamoke bobe bakai. Bonga lo kamata fango na ofuta ndako na bino. Likamba uteli prison ka yango bakanga kieka makambo ya kokosa batu ke oza prophète. Ya papa bino akufa makambo ane si on prend na biso lingi na biso esuti. Mama, bo dira fanga na bino na suka sanza. E dite ke swinga na ziko sa musana nga bo ko ampese ngai. Nasa bobe bakai, bonga lo kamata fanga bino afuta ndenge. Kantin boke na bino. Poso na yo bima na kebenga ba policier ezama be boke na bino kaka. Tantine bokende kaka na kobenga ba policier bokena. Bo éviter ba problème bokena. Uko taba to mosunde ba lokya no makambo. Kana bosu ba. Mais bino bolingi nini? To eki déjà makambo na kati le pont na biso yo kakeke. Mais bo dire ne fanga la bino. Pourquoi bosi ko ambete ngai bo fa? To eki makambo na le pont na biso to boy ba problème ici yo. Ngina lingi boete. Dila fanga na yo. Dila fanga no na suka sanze ziti ko. Mbonga kimuyibi yango na ndio futa mbonga ndako. Botali bosa banda ko futa fanga na mbonga mo. Voilà yo sala yaki moyibo ko sa bato ya bonga. Iba ya bote ndio fanga biso. Aboyi makambo bozi ko sa ezi ko pesa ngi estoma pass. Na vitelema. Mangai. Asa ndita. Uko bita me. Ezama kama songi batu batala ngabo. Sabi nge. Nanga kitinga ya bunga. Na vitelema solo kunya kemu fodi. Aboni mo. Yo apete. Oh, boni mo. Monsieur. Natani mutambula ya peta. Non problème. Maman. Na chifunga boy mama lo bina nini. Na moni chifunga. Na moni chifunga. Yo yeba katenga ina lote katifunga. Na makila na muno kuboy mama. Makila te. Nini kasi? Oyeba katenge na bela ka maladi ya mimi. Oyo nazomona ke babe. Citoyen. Akoyi kokoya. Nani? Bai citoyen. Yo ubeti e pana. Papa. Mais dois ça. Olingo menacer moi mbalo kwa. Mais bana balubi bamone oyo ba ayemu tabe bamoni ese no moko ya pemba zo beta. Na sina lo bana lika mwana va ko tomboka il faut otuna nani. Mwana mubali oyo ngala mona kai na ndako. Mwana mbalo abimisela nga bana na ngali banda. Mwana mbalo to mwana mbalo aye. Ndiye abimisela nga. Alors donc yo mimi na ngai vous avez ça que qui t'a passé la grave. Fala ça, na boy fala. Kama mama zalaka moko chibota. Mama zalaka moko. Mama kulutu te, mama leki te. Papa yebani na na jaki monsuni na kama chini setana za kutana mino makila ibini. Na kwa yanga ina mwana na ngai. Yo mutu na mata me vimbi na makofi. Abeti ngaite na lula. Na sola masanga nyo za obima bo. Yeba katana melaka tibuku. Alors. Allez, les kakuna. Ngai mutu munene bo we wendu muntu alumu. Basa baba na ngai. Na ukenezira moko na bino tunukene na kulanda. Ah, nitakumbala kwa katuyenze na moko tena. Na kulanda na za kukenezira na ngai. Okay. Asa. Talandele batu batundi na soni. Oso. Oh. Comment tu as les soucis, Vandemi? Yaya. Nga moni kaka. Yo kende nanu, aya otidi na otere bosola na sere wana, omsabo ngo benga ngana ki. Mais makambo zo bezana nzela te. Ngana kosola na sere wana ngana yebi te. Aza sere na bino. Makambo bino bakosola ngana yebi te. Na okina kosola kuna ndenge. Mezo keze ngana zonga na ngai. Yaya. Chiko lo bandenge yana. Babike solo lo nga posa kona masikusa mo bikeza. Ngani nasani yoni. Au servir na biso tanda ko samba na église moko, tanda de façon mbongo na biso, alors kimi singa église wana ali ko bomo na bangunza so ba prophète wana. Yango moni komo ba kila ngabo. Ebike ko dalinga kujo tanga makama prophète po musala onga na sana zo yango yemeko te. Muta bénéficier na musala wana za MK. Boni boyoko. Tango ko samba l'église on za ke longoni. Et pas prophète ndio za mbongo ko mina ngote. Otika na 0 de prophète ko mo mabe. Soko okele tanga na zo mina ngai. Pona moni nteka na zo kufela te. Muta za mbongo na za MK. Boni.
toke kaka yo kota ba mu comprendre mo ezala te toke kaka. Bonjour. Bonjour. Sœur, alléluia. On fait ça, alléluia. Alléluia, on fait ça. On fait ça, alléluia. Mais sœur, vous avez la sœur là. Par exemple, vous pouvez faire un bon. Na kita na matafona futa ka mbongo na. Mais ah, ils ont parqueté. Qui a parqué qui? Quel futa mbongo na parqué? Ah, ils ont parqueté. C'est bon de vendre la terre. On peut savoir que c'était maman. Ah, ils ont parqué qui a tout le monde. Parqué exactement. Makamuto ils ont na parqué. Ah, on peut savoir que c'est exact. Mais sœur na yo ndio za mtu yo ndio mtu ofunda ngakuna na parqué. Mundu ba odi a retirer plainte ces aga yo. Retirer na plainte kuna na parqué comme ça ba auto solo la biso bali. Zomo. Ngamba na ndia yango. Là to so elo ni. Là to so elo mo te mama. Na lukiluki we ti ozoki mangai. Oza ko degutu oza escroc. Ngalo susu tunataka kubongisa te parce que makamoto eza na parquet. Même na Bible et comme Bible. Avant funda moninga, il faut quand même oluka moninga bobongisa. Nazo luka yo, poto bongisa ozoki makimangai. Na tindi kutu bapaka église, ba ke no koluka yo, ba bondela yo to yo kana olingi te. Olobi ke yo na bango ko sambla église moko te. Alors naza tunataka kubongisa ngara yo te. Oyoki? C'est ok, bakeko. Sera linga to solo muke. Loba, zoka. Omoni ndenge za na makuna bino mibale, ebi yango te ni siko poso ndenge za na azaleki na. Mais siko to yeko senga bolimbisi to yebi ke mbongo ne umi. Ezalika mbongo da. Basola ki déjà na mobile na yepo na poma mbongo yango. Mais siko mobile neza lopango musu zo linga teka lopango. Yango to mona ki le temps to zela ba client ba mona na po baya na mbongo. Tekozo mwata yango to yaki biso mibale to ya kobondela yo soko ko limbisa biso na tanda mbongo ne ya okene ko retirer plainte wana parquet na lobi yango bien na ko sa suelo ko mokote comme ça na benga avocat nanga na ebisa ye ko soka avocat nanga aoki kenga na bino to bongisi aw bokolo kila nga problème na benga avocat nanga ko zela nga benga avocat ya moi ke benga ka bata parquet ba ya wa. Pourquoi vous avez la raison? Tobima. C'est la moukino déjà. Alali. Oh. Comment l'a libonné? Nalali kaka. Problème? Oyo alikambo ezala te. Kuna eza bona komolala ka na salo. Eso likambo ezo oyebisi ngai. Kisolala mwa lokola banzi koyeba mamozaza na ye wana ti pongi fo ekata no fo bima. Nazomona ndire alingi nyanga suta. Ya solo ye. Ebi kosekisi ngai. Na bia lingi yo te. Ya. Ngamona omona ti. Pona meki kosala ka geste nyonso au moins ça kosala donc rien. Je simba te. Omoni poso yo zaleki na ngai. Menga conseil na kopesa yo, fo mikitisa. Omoni bana makambo ebandi, yo zo yeba te kosali mabe. Ozaka likolo. Ibali balinga pe mo basi babondela bango pour le quoi pour me komi boy komi makambo mbongo. Oza fo futa mbongo ya mwasi wa. Siko koza mbongo wa. Fo mikitisa ndeba lo baka soumise, fo soumission ezali, bondela mobile na yo. Azana biloko ebele lokwa lopango ndenge zabu. Parti eza moni akokata ta ndambo ateki. Poto luka moye to futa mbongo mwasi wana. Ko conseil na ko pesa yango ne pona yebike ndenge eza wana alinga. Soko mikitisi mo senge pardon. Akosala ndenge ko loba naye. Mais soko zo mata boy. Akozo ngisa akopesa mbongo ndenge. Ngana yebisi yo bondela ye. Senga ba pardon. Proposer pour makambo lopango pour lokwa za sona musala te. Aluka moya te kata ndambo lopango. Comme ça futa mbongo mwasi wana.
Poso ko sali bongo. Simba. Akuyibanga. Amuyinda kondo ya tata naye. Non, non, on va faire non. Maman a dit à cooking. Ce sont les effets de maman. Si tu me benga, si tu as pas eu un gars qui a dit à il fallait ça. Tu as pas dit à cooking de bonne falance. Ayakina tout le temps et pas na bango. Akumi kokende na ba. Si puta ya nene, ayako block na yake. Akufana nanda kwa mwana ngai te ake kulanda ngai na shima atinda bino no yakutala ngai babeti ngai mama na bino ninga kabula ngai na mwana na ngai akuki ko kabula ngai te po mama zala kaka moko bashi batonda ni tisansa basi la zade ebele yenda kuke soki no kulanda mama na bino kama ibota na bino yango ya tula ni mama na bino akukuta wate. Salamu abao. Terema. Kuta nanda kwa mwana na ngai te. Uyaga na tonton. Tala. Mwana ngai asombelo tibuta chanshara. Kama sabilo kunayo. Kende pa ya mama na ona nsonge nayo. Ukikulobela mwana na ngai baza kubeta ngana balabala. Mwana na ngai akutinga na tivunga ya pam. Na biso ba robe za mabe yeko kuta ngai nelamba ya nse. Mama. Oye bien. Oza mama oboti mbali na ngando oboti mbali na ngando oboti ngai. Mama ozo sala eleki. Cette fois-ci en tout cas ngape na zokende. Ezala raté finalement commune. Donc yo au parvenir ko côté na chambre na ngapo bimisa blo na ngali banda. Hein? Sarah où est papa? Papa n'est pas là. Alula yo mwana mwasho kumbana ngai. Cheti fachi. Kama bilo ngene pa ina. Na okende te. O ezanda kwa mbali na ngana okende te. Mama ngabo lokota ngana babala te mama. Uzanye seka kukende. Lokota ngana babala te. Lokota ngana babala. Ngamuno. Sona zakina mwana mwacho anakule kaona munene na mulaye. Boko mususu na lupango oyo bakoyoka ndere ndesango likona mozaza na ngai ye esika na longwaka mosala ye nasalaka mosala na famille ya moto te mozaza na ngai ye nakoya boko mosusu na kamata kaka pine boye soko pe nini esika ngai nazalaka okende mosala namonaka moto te namonaka famille ya moto te natikala boye eloko nabomisaki te kosalisa ngai na ntango ya pasi oya konganzama nango tena loba te oya ngai mozaza ekobima mwasi ngai alingaka kobala ye ngati ye wana sakufa eloko nini nakowela ndenge nazali kozi ye na komona yenga mwasi na ngai liboso nabotaka na ye mwana oyo tono ndenge bakundi ye namoni te ngape na kubuma moto pewa esika bakokunda ye ngape na komono te Papa lokuli ngamo tana botaka yo soko nazalaka tata na yo mbelo ngako osaka na mozaza na ngai onyokolo ngai nazali tata na tono yaka nani te na obenga naye akoboma yoko okufa te akokufa esika ovandi wana nga soki na ye nakoya koboma yo Pardon, ma fukami na boneli okosala boye te pardon. nakoyoka yo te mozaza ezali wapi Pardon lokuyo ozaka papa na bana na ngai totiki nga na kokufa. ozwaka ngai boye soko eleri nga mpe naleri nasalela eyenga Pardon lokuli pardon. maya miso na ngai ezalaka mpo na kolela mwasi moko na mokili yo olupe nasi naleri yo wana basi bakundi ye namoni te yo te
pardon lokoli na obondeli yo pardon papa na ngai mbali na ngai pardon okaka tovanda na yo mpona nini osalaka bageste ya boye te banda onyokoli ngai mbula na mbula pardon oyo akosenga ngai lelo pardon lokoli pardon eza papa na bana oso bakangi ngai soki nakufi bana baotikala na nani pardon sikoyo oye na pardon mpo nalemba nzoto oye na pardon yo yebaka te bandaka te mobali kosenga ye pardon eleki meme tout le faire eleki meme nini sozacom wana so nakufa na nga kaka komsa bana bate nasala nini lobango na biso ozwi oteki ata katikati komsa nafuta niongo soki otiki nga siko nani so mutu akosunga nga mutu akosunga nga so aza te oyebaka boye siko soko toteki awa awa ndako oyo tokoteka ndambo ndenge nini loba kaka lokei lokola nalobaki na matanga ya mama nakokende kotala mama napropose na mama ngai mpe nakende kobondela mama na ye loba te yo obongisi makambo comme ça soko epai na mama tozwa ndambo ya mama toteke awa loba toluka lokatere lelo toteka lisusu awa bakoya koseka biso mais pardon na yo eze kouta na motema eutima na motema wa mobali ozongela lisusu te kanyama kasensi ata bitu beba utelengani uza na esika te nakobima te oyo eza ndako na nga naobima te nakobima te. Mais ça c'est quoi ça? C'est quoi? Écoute maman, écoute moi tu vois c'est quoi? Falansa te. J'en ai marre, c'est que j'en ai marre. Falansa te pour ma dinga na tiluba. Papa uzomona hein? Na lembi mama écoutez ça te pona nini mikozo kanga elonji mama na ninga sana ngai tanga nina konde papa te ngapi na kola papa bafanga nga nozo anga na balabala te oloko tanga ite papa balanga na mongo poni nga pona mona basi jane kane pesa mwana na ngai lizo to kutuba ka emisa pe kutaka misa pe ale kenda kanga miloko na yo tenda na ke ko benga papa bafanga na ba kushala ngai nini mwana ngai atana mbongo. Maman, revenez ici. Quand tu étais dans la chambre, maman, c'est depuis quand maman et respectez notre Sarah. Na bibouta ya bana nangai bo. Bibouta ya bana nangai. Prenez ça. Papa, il m'a tapé aussi. Oh non, bon. C'est ça le comportement de votre mère. Prenez, remettez ça dans la maison. Falans. Bana mibimbaka ebe kulo ba munoko ya ba tata ba bamuti aba simbaka kwe oyo ba koko na yo zo beta ba kaka papa bazana tindo bazana tindo ki ya bu mama na ba ozo sepela ko marché na ndako papa na ngabe misera ki obiloko etala ndenge bati ba BBC yo dikola kudiaka maboka batumbela ka yo maboka ngai mama na diaka te kaka yo ba dishaka yo. Et puis tu as Moukachai. Je remets ça dans la bouillie, il n'y a pas bouillie, je prends ça, je remets dans maman, bébé, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Moi, je suis un nakusala nini na bomadi balo yo Maman secrétaire. Bonjour. Poni oze koya yo moko boye maboko lokola moto aze kokoko liboso na avion boye. Papa tika pasi eleke tomona komotambola boye do moye te. Boni yango makambo eleki makambo na mosala oyo makambo nini? Makambo tomona na mokili eza kaka boye balokoli. Makambo nini bokomona lesu na mokili? Bino bosi botia somi na longa mosala bino botikala ba secrétaire banani. Bokozwa susu pasi na mokili. Papa lokoli.
nakokobombela o te nazotraverse basituation moko papa lokuli ondima te nga na bokilo na ngai tozolokana te papa lokuli nde naoloba biloko na ngai libanda bokilo na ngai nazoyeba te loni bokilo na ngai lingi nalembi papa lokuli tozomona ngai nazotambola boloko ya moto alibingo do moye te nalembi naolemba nalembi papa alors mokongo nayaka na ndako na bino namonaka bokilo na yambaka yo malamu olobi te bozwi malamu sikoyo ekomi lisusu akomi bokilo mabe papa ndako olalaka te moyeba place etangaka eza te papa lokuli totiki ye na ndako okuna moko mosusu tovandika bona monika ya mobali alobi na nga tokanga biloko tobimi na ndako lokwa miyibi totiki ye kuna place tozalaki kuna liboso atiki kuna alandi biso lisusu place tokomi donc nazoyeba te sikoyo mama ndako olalaka te koyeba esika etangaka te me sampatie mpe alalaka wana te ayebi te sikoyo etangaka sikoyo etangaka soki bomoni bongo boluka moye ya kodeplace ye soki azali mbamba na bino to azali na besoin continue kopesa mwana nde mabele nani akoyeba papa totia ye na ndako kofutela alingi te esika totikelaki ye kuna alobi o yango lisusu te mpo anini lopango wana eza na nkombo na ye te ye akofanda te alingi basombela ye esika oyo eza na nkombo na ye sikoyo namoni solisuka yango wana mpo nazomona ndeni ya osala te nalembi soki ozali bongo ça tombe bien yo oyebi ngai nazali na esika na ngai moko natia mama vanda kuta nalongwa mosala nazali na besoin mozaza nazali kozwa mozaza te soki okoki kopropose na mobali na yo boye botali ye toyokani bozwi azweli mama na ye oseki mpona naseka tala oseka balongo ye mama mozazo otikela misala ya mosala nango bangalikama mozazo oyebi te soko mpo bakoloba makambo ya mozaza basekaka te okomona koseka ngai mpo yo okozwi kokontinue kosala ngai nalongo mosala yango wana te papa ekokotika tola mosalanga mozaza te problème eza te nayebisa mobali na ngai okosolenga mama makasi nde naza boye mpasi na ngai nakende na kokende susi te nazonga ngai nakoyebisa mobali na ngai komisa toya soki lelo tata lobi toya kotala place wana na soki tokozwa sesoni ekozala malamu soki oye rendez-vous kunako na lopango wana na adresse wana place oyo ovandaka te lopango na ngai mosusu oyo esika tozalaka mokolo mosusu na matanga ntango tata akufakako nakabalo 15 problème te naza banimero ya telefone nyonso tuna obenga problème eza te toya na papa ke malamu papa pesa suka bokilo na yo wana mpe mbote naopesa OGP, spécialisé dans la culture africaine, la culture musicale congolaise, les théâtres populaires, les théâtres de chez nous. OGP, tout pour la promotion, la production, la distribution, vente en gros comme en détail, des cassettes VHS, CD, DVD. Passez vos commandes chez OGP, 9 rue Létor, Paris 18e arrondissement, Métroporte de Clignancourt et Gilles Geoffrin, non loin de la mairie du 18e arrondissement, à Paris. OGP, le spécialiste de la musique chrétienne et de la musique mondaine. Passez vos commandes au 06 14 62 75 02. OGP, au service de tout le monde. Un accueil chaleureux. Ozale bomba melonangai, ozali ayanangai, lokola leki nyonso, nanzela ya kelasi ya asimbi.
Bonjour. Bonjour. Ozeko kama. Esali ngese kote mama. Nazeo bek tata na yo basaza katata te. Gape moyena sans héritier te. Vous êtes toujours la petite. Au côté. Ah papa, naza si nde na sotanga fona zo. Ah, papa kolanga ta fufu hein? Ba opangolo papa. Oye bakati na fufu. Te. Moto soka ko ngokolo. Na moto na eba eba kango na ni mboni mba eba. Suya feme. Di soko papa kolinga fufu papa koli yo fufu okomi mokolo résultat. Investissement ele ki mwana atanga ya liteto. Ça va papa. Boni azali. Azali. Coco. Coco. Papa. Vous n'avez pas proposé madame? Oui, que j'ai madame. Bonjour maman. Pourquoi vous faites ça bonjour? Bonjour maman. Bonjour. Oh, mère chérie, si tu savais comme je suis malheureux, aie pitié de moi. Pardonnez-moi. Tono. Papa. Yaki koyebisa mama makambo mabe ntango yaki mpe na nga. Nakoyebisa mabe po ani. Mpo namoni récitation nge nasali awa ntango mama azalaki kolinga nge na kelasi ezalaka mbala moko la main rentra me ye akoti te namoni ntina moko ya ngai kovanda awa te mpo aboyi koyamba ngai alors tono nge nazongi na ngai nge nakei na ngai tono nge nakei na ngai bon au revoir tono au revoir la maman tono bon nayebi te Papa, papa, yo qui pour les gens, Coco, comment est-ce qu'on m'a embarqué? Hein? Si papa est bien, pour vous, c'est ça, papa. Hein? On m'a embarqué, Coco, mais il fait qu'il est. Si papa monte sur la route, c'est ce qu'on va encore relever dans le vélo, ma belle. Tono, na sabu. Naboyaki ete ntango ayaki moke. Nakamataki salitene na maboko na ngai. Kosukola ye maladi, kobokolo eyalaki mwa mpasi. Nakangaki motema. Nasala boni. Mokolo eyalaka nde ebale. Na bosoto ye, na ya malamu ye, nyonso bekomela. Nalimbisi ye. Mama, soko olimbisi ngai ya solo oyamba ngai. Mama, omoni likambo oyo outi koloba awa ntango nazalaki moke ozalaki kozwa bosoto na ngai yo moto osalaki tu mpo na ngai mpe nebandeli na ngai ya kelasi ozalaki na nzembo moko ozalaki kolakisa nga wana ekolo oh mamele, écolo, oh mamele. Toi qui es la première de me faire goûter en tout cas, toi qui es la première. Zembango pe na yeba yango kala mama. Ezongi obe po na réconciliation yo. Yango mama na ngai nga na sa zongi. Na zo be mwana na yo. O nyoso lekaki ezebe tape ya mokili. Amen. Nayebi nini nakoki kozala te mpo nazipa likambo wana koya ngai na ye na ndenge makambo ya tono mpe elekaki nalobaki natindaki maloba yo na tono bokoluka bokende kotala esika ya lilita ya eyenga mama na tono bongo mpo na souvenir mosusu namoni naluka moya ya kobongisa lopango oka batension ezali kokwesa yo na se boye kolala na nsima banini naluka moyen ndenge nini nakoki kosala
awa na ndambo oyo etikali polele batonga mwa etage moko yo ovandaka na likolo mwa mopepe yaka mpona nini na yo mpe ngai moko mikolo oyo nakoluka naye akovanda penepene na yo mpona eze koresource lisusu nazwa lisusu éducation na yo yango nakotransmettre yango epe na tono kolo merci azwa kaka obelo kumu asadwi mama bongo esiko wana nakofanda obengai moko bongo tono yo ozali na likolo tono azali na sete tono mpo akoluka oyo ye mwana atombola ye likolo lokola mpe na kotombola yo na bien maninga lero bazaka kuna na sima ozali kosala bato na sima ozali kosala bato na sima yo kanisi soko moto alinga kota ayebi te yo ozali na porte patron nasalaka 5 minutes natambuli 5 minutes na teleni awa 5 minutes natambuli 5 minutes na teleni ngai navandi awa 5 minutes ozali kaka simplace ke naza kokanisa kaka namonaki yo Chongisiko yona nolali te yo motabeti de tono ya kolala pongi yaki ndenga ili kambo moko yali te kanga prote wana
oyo matembela ngo ebosi bitoko kodi papa ya malamu yango tonongo aza kuna obia mama abakisame na bango ese bandi te Boni. Bien. Ode sengo. Esa sala tama tembe. Alamba pe do matisa okam. Ilo ko pesa ka vitamini mama yango yote. Mama boni bino. Mama. Ko kutika ya mwa njoto ngo ye komi bakasi te. Sengo na tondi na komwano na ngai. Yani. Kulutu nayo mama. Lolango awa na yali akomikoleka watango nyonso mama tongo etani akoleka aleka obe mwa pata tikeri ngai boye lokwa ngala lingaka mwa ti mama somba miliki mama kozanga miliki te Lolango kulutu na yako kota likambwa walobi lokola ngana ye asalaki ngai mabe mikolo ebele mama bongo nalibisa ye na nyonso elekanaki atali lopango atali alobi te ndako oyo monika ndenge yali awa tala kuna alobi abongisa lopango abuka esika na mama tongela miso etasi yango alobaki liboso bape mamema bato bakoya kotongo kasi napesa ye mikanda na lopango nga nayebisi ye mikanda wana yali epai naleki na yo Lolango mpo esika nga atikalaki ye apesaki ngai mokongo bongo namonaki te nafandaka na ngwa ngai moko malamu te yango napesaki epai na yo mpo yo yi na mobali kuna mobali wana nde akomaki mwana na nga mpe ya mobali ngatonga netage abuka ndako kasi te mama bongo yo koseka ya litio boye ndenge nini mama tono asakomi mobali monene nayebisi mpe ya tongelo na tono mwa pembeni tokofanda komi na tono ndako moko mama asakomi mobali monene boye atongela bino bonjour tata mwasi bonjour tono mpe yeyo yebisa tata mwasi na yo ntango préparation ya examen oyo ono totanga kota simple papa yaki awa nalobi nini yango mama james fale mutu woni koto wacha netage binet pere mna saint esprit kiteli papa non papa ma bakala alaki trop mais nzambe ma sali nzambe ayebaka etaso mama kufa po lelo ta mosusu tokoma bien ya papa azotongela mwa monene awa bamikanda wana efale oya nango mpo topesa papa mpo asala mosala eza bafrai bula po meme awa kwa piscine oma ekutu ekauki papa bitu biloko fa asala ngo ndenge na pale calme toza bien donc okufa mama na yo nde yali délivrance ya yaya eza nango délivrance te mais nzambe asali kaka kati ya motema ya papa bon motema na ye bon nzambe yo yebi kaka kote wana bakangaki ye po ezalaki nango bakisi po nde papa sandine afongola ezalaki nango bakisi mama wana moto abebisaki mama poso osomona yango papa sikoyo délivrance ndabongisa biso lupango mambu tu bon tata mofosa mna mpe rapidement mikanda wana mekoma po papa maka na po awa ya lelo mpona kozwa mikanda fazongo fa kuta ngo ye alobaki lelo te papa nsima na lobi akoya malamu akuta mikanda wana po asala mwa mosala nokinoki mama bozokamwisanga na yo na koko na yo place nini omoni avant moto atonga ndako esenga buka lupango wapi donc ya ndako ase faut kozwa mokanda na commune ndako étage nde esenga buko faut buka lupango baye nango mpo batonga ndako étage Lolango boni yo ntembe boye mama likambo nyonso okokamata ngo mpe na
nakochola nakoyebi biso vérité mama nga makambo ya ye nandimaka ngo te loba masolo na ye so bomonike eza ya ye boyebisanga te nalobi ka bongo soki eza ya ye boyebisanga te sikoyo tata mwasi sikoyo okopesa nango yango te mpo nango faso mola okopesa yango te sikoyo yo susele esala mpo olala nano olala na ndako etage te soki olali likolo ya ndako etage bambula na ya kokufa ebakisami kokufa noki te koko omoni lema omosusu olukaka po papa lokola akitisi motema na ye siko bozolo siko papa ke po malere to ezo yane ngai ye tata mwasi pesa mikanda wana fo pesa ngo okonganga tata mwasi na yo koko nagangi na ngai te nabino fo pesa mikanda wana nagangi zelo nagangi pesa ngo mama zelana olobakosana na ye nde ngai oyebi o bakongo balobaka kiaku kiangani baana reso kosakananga toyoki bukolipa onde elokoni mais papa motasengi yango akei kozola bino bukolipa nano eza koya kopesa bino na mabe na malamu etali ngai te boluka ngai lisusu te oyo nalobi okolia na ndunda lisusu te eza matembele yango nakosela yo mama siko koko yoka koko sikoyo mponi esiliki seke basalika momoko wana siki mponi papa sali mabe bongo yo kotombola mongongo na tata mwasi te boye elingi siko papa soka ye sikoyo yoki no tata mwasi alobi boye bongo te papa osilika lisusu likambo oyo etali lolango oyo etali ta papa na yo lokuli etali yo te yo ali mwana yo koloba nini na kati mokolo ya nini ezalaka boye mokolo oyo ezalaki ke papa atindaki bambongo awa batiaki ka batembe ozomona po papa deja nzambe asali kati na ye ozomona soki de moto saint esprit kiti kati na ye fo oyoka ye mokolo na kote papa dutuma mambongo kaka ndimaki yango siko papa ngasa mosala ozoboya yango nini so papa etali ozoba yango wana ngai na bisi binoka ndenge wana akoboya te koya kaka akoya obe na buku ya lupango Ngapono kitoko. Ma belle soeur, tu as moi là qui tourne, tu moi. Comme ça, on a pour nous en naturel comme ça. Bon appétit. Alors, bonne maman. Maman, ça n'est bien. Quand tu vas. Il n'est pas ça n'est bien, mais on se passe bien. Quand il y a un petit kuna. Ah bon? Elle n'est pas maman, elle est maman. Elle est tournée la bango. Ndako abuka ndako na panzoro. Ne dis pas ça. Abia buka atongela ba onda stage. Ya wana ngana tuna lokwa yo mutu sala musala ngo ya ba tuwa oyebi ndenge ya yo nda foka. So po otonga ndako ya sika na lupango. Surtout ndako stage pena eloko makasi ngwa. Esengani. Pour nous otonga ndako ki na commune. Alors opesi mo ba droit miki wana bon. Après autorisation de bâtir. Et Sili. C'est fini, oui. Et c'est un euro msoussouté. Nabe Sili wana. Obosani pété. Je te dis kakawana dit. Sili penza. Oh ya ebisi mama, surtout pena loka makasi ndako étage ndai mama la tono bazokufela. Alobi o ava kotonga basengi buko lupango. Fana ke nokotikela bango buko lupango na bango. Sima bango batonga msala. Na meka na expliquer mama boy. Wape bendi makele nanga na tono ya on abaki na koyebisa yo to bimsa buko na ngol pangwa lobby na ke nokotikela bango beto kebiso mbali to kotikela bango batonga musala na bango po ba mono ndire na za contre bato bango bala na ndako etage mikolo na bango ko fe baksama ngana yo bima mtu mabe pamba na famille. Ah bon? Tolam. Ce que vous avez dans le pango, est-ce qu'il faut bomber là? Tu me dis nini? Ce que vous avez dans le pango, il faut bomber là. Le pango, ah, kabalo 15. Le pango est maman? Il y en a qui sont battus comme le lango. Maître Patilène. Pas que je me connais pas tant. Au juge na cabinet, à Ebisinga qui client na Emoko.
pour la compensation. Et moi, ça ne pas moi, pas payé. Le pango, où il y a beaucoup de l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau. On a qu'à le 15. Je ne sais pas, je suis parti. Il y a mon monnaie dans le signe de la Kamoué. Ah, maman nanga, maman nanga. En tout cas, ça va. Lobby, tout ça, même beaucoup de moments, pour nous que c'est la bango. Donc, on va s'en rendre chez. Ça va. Bon, on l'a soutenu. Hein? Toi aussi, dis. Kaka. Ah, mutate. Eh, so ba to wanda étage A. Là so ba to wanda étage ba buki ndako bien boy. Po ba to wanda étage. Il y a ni bangambo hein. Eh. Bonjour Tanti. Bonjour. Bon bah tu dois me changer mon délai. Eh maman, mutakota. Comment tu l'as dit à maman? Il y a le couleur kota. Oh. Bongo mabe. C'est que maman n'a aucun ça solo. La camoni yo ki. Aye kota. C'est quoi aye kota nanan. Obeye moko maman. Ye moko kaka ndazo vanda. Eh. Mam, ye moko te. Mukulu wana na butu na kangina nani oyo. Na mwasi na ye fro kome. Mobali libuso, mwasi simu. Na tangu ezalaka kaka molili soko kaka mwinde sali na tete de moi. Pi, ay, ukomona bako bakoti. Ngai ko tunanina kanga bango lukula mujibi. Na tala buje. Oh, patro na ye moko fro kome bakoti. Koko kota zolala. Alala kawa. Oko beta za tolo na liboko te feta. Le langobo nous a maintenant beaucoup dit. Hein? Ça veut dire quoi? Bongo patron liboso. Na bamba tolo ye solo. Veni pa mama. Nani mangambo Oh. Quoi? Il est indico. Comment va? Mama, bokila na oye wana tonight. Kaina ndio kitaka beko kutuna na kutuna benki kuna upango. Sema mama. Ebuka tona bila tonight. Oh, yena mikanda lopango. Oui, maman na yenango. Mais Meni, pesa bango héritage na bango banda héritage ba tunga koma likolo. Mbula la bango ya kokufa bakisa na kokufa na vipi. Bonsoir nani. Bonsoir nani. Bonjour. Bonjour. Ah bonjour. Bonjour. Maman aujourd'hui yango. Yango na kosenga ka ba pesa. Ayena ngo papa. Pesa bango mengo na bango bango batonga boarding na bango. Tata mos bon ça ba langage. Oso de débordé hein. Mais bon faut revoir la tête. Na kuvanda mena nazo kutuna mama nazo na besoin ya possession ya mikanda wana musale banda noki. Yango yana tuno nani. Yo penza ko yo muto wa mukolo penza boy. Et pas ouais pour moi la fa ba tonga ndako étage. Base kazo buko le pa. Base nga buko le pa. Bongo epai nini yo mono motaboti bana na ye
mwana ne mpe ayali azwa makambo ya mikanda ya lopango na ye akende kopesa epai ya bokilo na ye. Mbondo yebisa mama. Alors maman, d'habitude nous comptons avec ma famille à tout. Mais là on est au bout de l'angle, mais pas au bout de ngai. Ngai na na cabinet na ngai, camarade na ngai maître Pati Lendo, avec na matanga. Tant comme la cabinet, vous savez non, collègue. Bah vous savez que le pango oyo, il y a kabalo 15. Oui, pas beaucoup de nayo. Banga sans compensation na 15 mobo. On a dit comment kabalo 15. On peut le langue pour ça le solo là. On a expliqué. On a vu comme ça comme moi pesa na mikana na. Na qui n'est pas maman. Tous on a expliqué comme les ali. Ya on a yé. Si on peut son canal le pango, pesa na misu ya le lango. Na ko na yotono. Ko makambo na ko tango foto. Kasi tata limbola ngai malamu po lilobo yo lobi. Soki passation soki ni wana na okango malamu te papa. Nengana le ba compensation maman qui za lokola niti moto mona kati ya lopango aza na nyongo ya client na yoana. Siko pona lokola ako futa ngote faut za lopango soit katikati ba pesa client na yoana. Lopango wapi? Kaka oyo te mama. Mama yotika. Yo lobaki te yo kota kwa makamba ya bato te. Soko zena bakilia ko sa défense te. Ozo ko wele litazi na nani? O mama soka boti yo aboti lolango. Mama bandaka ko bota yo, abandaka ko bota lolango to ngai. Boni na makamba bato. Mama yo swelanga mekanda ya lopango po na sala musala noki ya lopango. T'es la beau frère. Na zo wela mikana lopango te, mais faut appeler devant maman et puis devant biso. Hein? Bolele ya nini? Boni boye ko yaya. Yo ningi ndo sikoke mama pa ngabalo babalo pana hote. Ko saka no mbana ngato ya safuka. Ko saka na yete na ebisi. Yo za chômeur so tika musala. Ndaka ta jango to ngona na maji. Avocat ya nini? Avocat ya nini? Avocat c'est fruit. Banda bo vandi na yebo sio boti. Eloko ya koma wewe na mikanda lopango mama na no ze vivant. Boboti na ye. Avocat. Kama nini ko bebi samalo baboye tata? Je ba pesa mokanda ya lopango mama. Et comme il y a adopté, Ibu mwane bikota yo zela kana tele bu bisina. Te tata mo se mo wole kisa. Bonjour. Te koko. Ba ba so ba papa ni. Bonjour. Bonjour. Papa. Malamu. La console na binochi. Papa vous respectez papa vous respectez parce que quand te papa. Papa quand ndo pango na yo suki. Ogata ko iskoke mama poteka lupango suki. Okudana leki toza misu makasi lupango eketeka mate zero. Lupango eketeka mate suki okoteka ngoto. Kwani kwa mobali no zena male. Mama boya. Mobali no zena male. Obanzi eze susu tango ya Kongo ya kala. Obobi na kati ya male. Zala seria. Lupango kusombela ngai na monyeza malamu na sepele na lupango. Babenga kibino ba lupango. Non, parce que ezalaki ya lobi akupe tuyaki po tumona après ça biso pe mikanda lokola tumoni tusepeli mikanda ukotena kungai kucha kungu ya mwashi na yote kana no mama yo osuki mama kana mwashi yo mama tala yo lopango yote de pesa na libanda lopango yote okana no mama okate bo yo bimisa na no mikanda wana ozenda kombo na yepete bimisa na no mikanda wana ebimate tata ebimate papa nini susu ko to yo akiango ya boye mama ozo komono bato mususu azi avocat babengi ete pona boya ko faire intervention azi ko défendre le cabinet. Monsieur, cette partie n'est pas à vendre. Ça va hein? Monsieur, cette maman et l'héritage n'est pas aussi à vendre. Mwana ngo suki otelenga litono yoko tela katata yo suki. Otelenga bono. J'avais raison hein. J'avais raison alors. Vous avez raison. Vous avez raison. Si si na kati makati papa. Tono bimisa avocat wana. Papa. Bimisa avocat wana na ko kufe ye ko kufe. Ah patron, komi pesa ngolima. Nzambie. Yo yebi likambo te bazwi yo wana no bazwi yo précaire.
oyebi balongoli yo na lopango kuna awa ozali précaire baengage yo nano te kokoto te naze monte eza mabe patron eza mabe kubeta maboko te kubeta maboko te nyonso ezali kaka likambo ya mokaji na yo ye yibaki lupango ezali ya kuteka te akumbi yo awa mpona nini oya komona mbanda na yo mbanda na ngai tata oyo nalobelaka yo mokolo moko ayaka na ndako oyo mwasi na yo atikelaka ye mabele yokati na yo kaka falansa te balobi lupango pa avandre Mamie, t'inquiète pas. Je pense que elle va me sentir quoi. Allons récupérer la machine là-bas. Grand-mère va rentrer au village, nous resterons tranquilles. Nous avons tonga nani? Personne. Makamna za kubuya ya falance. Tala bilongi na bango lokola babisulu. No demo sa. Batindoti. Voilà, c'est prêt. Ma chérie, au moins de tout solo là, de tout ça les copains là, surtout pour l'équipe bien. Comme ça, elle n'a qu'à partir, elle va nous laisser vraiment. Na jitala la moko penza ya bien, hein? Tu bota. Akoshi to kan lenge na kukima ye na aéroport. Ngai na monyo suspect. Kwa nini totikika ye muka kindeke? Kombo ya seka yango na suspect. Te totikika ye muka kende totikika na yo. Akoya ku comprendre que tozo benga na ye. C'est-à-dire au monde na mwanda mabiloko nati. Tanto comme na mbujimai. Non quoi, nzomeji. Non quoi, pantalon. Non quoi, une chachette. Non quoi, sengele. On donne à tout le monde comme ça. Puis je vais leur dire que nazota la mine ngai l'état ba ravitailler avion. Na kozonga kaka na même avion wana. Bilamba oyo memi ebele oyo ngala suspectant pourquoi parce que ndebo okena maman abino wana maman na premièrement alinga ngate. Alors bosi bosali ba plan na bino kuna ale boke ba balisi okuna papa. Chérie, est-ce qu'il y a yebi que tozozo ngeshaye? Mais bah noko na mbuka tango na bengi bango to soli ba ke ba sebi ko to loko les autres simba te zong sela biso montu na biso. Izaka bongo. OK, pas de problème. OK, même à bilo. Mama yeke nous yeto. Azo misaka biloko na ngai kaka buntu kamata tutenda. Ye akoki kokenda te po elatele na ye elobeli na ye amangala na bafalansa basi mosusu kuna na mbujimai bakomona lokola aza kofinga bango na bafalansa na ye alingi kulata pantalon kulata bilamba atiki mabele ya polele kuna na mbuka kufingisa yo ngalula epai ya banuku na yo. Allez, Sarah. Bibi. Voilà. On doit accompagner la grand-mère. Wow, c'est ça aussi ma blog. Alors, c'est bien, allons. Vous avez aucun de moi. Que tu sais là au monde on a eu quoi pour même. Allez, ma chérie. À tout à l'heure. Bébé,
uyakasela mwana wakampanda kwaka kutitingipa wewe kuyani mukate bato ndinda bana Bon retour au village. Mama bayo. Panza mimi wana ndio za kupanza. Mbona na ngaya koyana kori? Kama suka bokilo. Mwana buloja sana tindo. Komi na parke awa mbongo na ngaka mbongo na ngai so mbongo na ngai zate o ke makala ke ka makala prison kaka po ngaza besoin mbongo na ngai za besoin mbongo so mbongo zate en tout cas makala kaka nzete nakuni mbongo papa na bino papa na moni ete Comment ils ont dit ça comme maman maman c'est un bon bon ils ont pas na zo zile siku ayepete ndenge nizo lebelo to sana te makulutu siko abalobini ana parke baloba isuni bakolobani bazaka na posa mbongo wana zaka sibo pana bino yena mbongo batiki na bango ye ayomwa kolina famille nani nana ti yombo Nzomona wadi nalaka famille papa. Seme. Alobana ndo balobi nini? Baloba nini bongo siko makambo ya kosteka lopango lokola simba kite. Etika ke bomba location na ibike mbongo ezefana. Abazozela ka mbongo. Siko nazozela opesa mbongo bongo to pesa batika na bango yi. Nana zeko ya mbango na uti ko kabino na nini na kanisi ke bozaki na parke o mususu te. Bazena no camion no yete. Camion no yete do bazozela ka de tembo to zela ka to so to pesa mbongo. Abimi na bango, abimi si. Bongo sokoli kamba mozaza yoko ya kutuna ngai susu seme bongo mbongo bapesa ki ya balokataire ngana yebike zepa na yo kai na simba kambongo mbongo anda ko moto simba ka ngai obeyi moko poso akokai go futa mo ndambo wana ya oyo ba mozaza bapesa ki pona moto ya kufutela to zwaki leta boya kambongo ndambo te bisika ndengo yeko kakana wakumna mwasi te hiyo poso azewa asa kuna yala kisi esika bomba kimbongo ya lokatere te ala kisi ngate nga kuna kanisika izepa nayo tuta wena ndiye soko bon asakati mama ngwe ako alati luzi we kokitisa motema te balobi nini kulutu na alobi te falaki opesa ata mwa ndambo ya mbongo wana mbongo oyo ya balokatere wana opesa ata nano ndambo oyo eta boyaka ne mbongo ndambo te poso kofanda bisika boye soni na yo soni na nga tokokabola tala bana ndenge bakomi pitie luka mwa mozaza wana obombaki wapi mbongo wana afutaki banyongo mosusu wana yango oyo banyongo esilaka te yo ata okufi okomona paradis te donc ozali na banyongo te na cimetière bakolanda na banyongo oyo yo okomi na parke oboyi nano kofuta yango okei kofuta niongo mosusu ya nini lisusu ya nini olingaka koyoka mpe komona mozaza te ta ndenge okomisi banda awa okosoli malamu te kuna na selema oyo nde place pende yo okokosolo malamu mpenza ozali kokosolo na banyongo ya bato nyongo soki eleki epesaka kosukoso oyebi yango te ozali komona makambo ya ndeko na ndenge akomisi ngai complicité na yo poso oleki na nga vraiment semeki na kati maloba te elimbisanga na regrete vraiment na comportement na yo tozovanda na yo ndako moko ozokosa nga ti na suka ozokontinue kokosa nga domage nyonso to nasali natikaki mpe kozelo nga nalembi na ngai bolo sikoyo oza na mbongo tokosala nini olembisi nga mage nyonso to nasalaki mekomi na suka yo moko verité eza te nga nake na nga kovanda mpa moninga na ngai po azozela nga na okende vanda mpa na ngai tikala so okende parke okende bongo ngai condamnation ezalaka kobeya moto moko ezalaka ya bato mibale te ndenge ngai nakomi boye na famille nabebi na nini nabebi suki oyo yo obotama nango yango wana ekei
mpongo ngai mino oyo ozwi na mokili ya nzambe nakosala nini mino mpe sukasuka soko moto akoli eleki mingi elongwaka ngai mpe nakei na ngai ngai nakei na ngai mpo naboyi mama oyo ya rouge moko mosusu mpe ekoya nakomi dinombre mpo sodebrouye yo moko oso akomi na suka lokuli Maman, ils sont allés recoquer, 14 heures déjà, tu as un bureau pour token. Tout le monde comme ça, au salaté, tu vas comité, il y a un autre token. Tout ça, token na yo. Maman, token na selemba. Moi, bi place, tu vas tika la kuna te. Ake no sa ni kuna papa. Token na ye. Maman, zila maman, le bac. Maman, l'aime que c'était malin, mais vous qui me décalez mon témoin de cause que c'est vous venez une dembois pour époigner. Ah, il y a maman qui. Maman! Junior. Maman, c'est qui m'a Kasi liloba na nzambe, eko chikala libela.